Mais machanga awa moto tia. E bang sa biso te nyoso ko ya to bundaka nango. Mama changa bundaka. Pe alonga ka. Sikoza makambo awa na monga fula esenga ka mama changa. Yango siko ifasola na biso no makambo ngo biso to kamata makambo na biso to sa nini to solola na yi. Et puis to sangisa ngona mko boy le mkolo nini? Boy Ligue des femmes. Parce que maman biso za mukonzi. Ligue des femmes, il y a na mukati mouvement des Congolais unis et kokisi une année. Donc ba mo ba bilan moko bo fait ça donc et là quelque soit nombre toza et ça chaud. Eza bina moto. Donc biso ba to yé, là to memela ba ngosango ba si je savais. Sona yeba ki ngana ya mais bon raté dia pona lelo mais prochainement et rosalara. Yango tozela mama changa na biso ya abete na biso mo ba lisolo moko bodo. Nde toza atola makambo ebele feto le bela eta. To ba makambo ebele feto le bela donc a ofuma pena kaene ya munene wana na biki wana secrétaire na bana ko fa ko monyo na bana nanga na bande ko nanga na baleki nanga tozokota kuna yango feto tindika mama changa na biso pour avec ye to bike moto nde opela kuna na parler moto nde opela kuna tala ba yaki ye benda pensa ne moto
kolakisa ye tolingaka ye kolakisa ye ke bonga fula derrière mama Matanga mama Matanga tia mama Matanga moto tia mama la biso la mama de tous ya kimpa ye wana do ezali kokota na ye tosepeli mama soko zwa place ovanda mama Christiane le moto yede azika na yede akala banga sunu na wana nde tokopana nanu na koyema nanu hymne national tala kaka totelema topesa ngo mpena lokumu epuis tozoyemba ngo na lingala tala kaka mama kimpa donc fe topesaka valeur na oyo ya biso oyo eza parmi bakomba ya mama Matanga tozoposa na kosala biloko na biso ebele donc fe topana na kozwa yango tozongisa yango na nzela loyo nde azokendaka kezongisa makambo ebele na nzela telema mwana Kongo moko mibale telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bosomi tombola elongi ekumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimya batwanguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimya mwana mboka yemba nzembwa lokumu na binwa bosangani na lolendo kumisa ni Kongo epambama Kongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elingama Kongo tokotongisa yango pe tokobatela monene na yango mokolo matuku misato lo mwalo kumu beyandai ya boso mitokotikela bakitani na biso pona libera. En tout cas, merci beaucoup. Après avoir coupé sa mboka na biso lokumu, na koyemba nzembo ya hymne na biso na monoko mboka na biso. En tout cas, esalaka esengo makasi. Eza moko ya bitumba ya mama Matanga kande tolobaki. Sikoyo tokopesa biso lokumu na parti na biso mouvement de Congolais Unis. Na koyembaka lisusu hymne ya parti na biso Régie et Balancele biso yango. MC unis, unissons-nous autour d'une table, travaillons pour le développement et pour bâtir notre pays plus beau qu'avant. Par le labeur, MC dans l'unité, MC solidarité, avec bravoure et tout pour le Congo. Dans le travail, champ de paix. Dans le travail, nous vaincrons, nous réussirons. MC, unité, solidarité, développement. MC, et pour les Congos. MC, le bonheur du Congo. Nous prenons l'unité, solidarité, développement. MC, pour tous les Congolais. De Congolais Unis. Donc, biso peut na hymne na biso. Ya wana je crois elobi nyonso na kati. Slogan na biso makamu nyonso etiami na kati. Merci. Sikoyo tokolika na
Avant de les na makambo susu tokosenga na mama na biso avanda. La mot des circonstances la biso. Madame la présidente nationale de la Ligue de femmes du MCU, distinguées invitées en vos titres et qualités respectives, l'honneur nous échoit de vous accueillir en cette date du 30 août 2023 pour célébrer ensemble cette première année depuis notre prise en fonction au sein de cette branche du AMC. Une année certes n'est rien comparable à l'étendue de l'action que nous devons accomplir, mais cela marque également un point important dans la direction que nous prenons pour le changement. Ces assises nous donnent un cadre d'échange, mais également l'occasion de vous faire voir tout ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes engagés, déterminés, lorsque nous nous mettons ensemble. Au cœur de l'organisation, nous allons assister à l'adresse de la présidente nationale de la Ligue, la camarade Mantangambala Kimpa, qui va nous entretenir sur sa vision lors de sa prise de fonction au sein de la Ligue. Elle parlera également à sa base électorale que nous sommes sur son avenir politique et des élections législatives qui pointent à l'horizon. Cette étape reste du moins la partie phare de cette journée car elle nous donne le goût que c'est que demain sera fait. Nous vous invitons à capitaliser sur tout ce qui sera fait aujourd'hui et d'être certain d'écrire sa partition dans tout ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui pour le Congo de demain. Nous tenons également à vous rappeler qu'il y a là un stand installé pour vos adhésions au sein de la formation politique de notre candidate, une adhésion qui s'effectue en remplissant la fiche et en remettant à la personne en face de vous un montant symbolique. Un montant qui, du moins, n'est que symbole, mais aide énormément dans la poursuite de cette aventure, dans l'optique d'atteindre toutes les couches de la population. Nous vous disons encore une fois de plus un grand merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et c'est sur ces mots que je déclare ouvertes les assises de ce jour. Merci beaucoup. Mama Tangamoto. Netika te bongote mama so za le bongote ya le mana ete ninga zala wana donc il va combien 22 heures PC problème à la mou qui peut après solution akanga le téléphone ya solo donc 23 heures peno beni allo mère donc boetala bon solution donc on relobela yo ya wana solution amatanga moto moto tia amatanga moto tia amatanga moto tia amatanga moto tia donc camarade nous on s'est laissé le bon qui est mon kawa comme il a na mama ni raisa la kara donc oya komeka osala nini? Yo meka moto osala nini? Monga fula ayoka biso o nyonso che biloko nzela o tolengisa tosala biso moto za moto ezokita totumba nyonso bon
Mama matanga elelo, mama matanga elelo, to betela e maboko, papa papa. Ewo, tikato e marabiso e. Mama matanga elelo, mama matanga elelo, to betela e maboko, papa papa. Ewo, tikato e marabiso e. Mama matanga elelo, mama matanga elelo, to betela e maboko, papa papa. Ewo, tikato e marabiso e. Mama matanga elelo, mama matanga elelo. Moto, moto, moto mama matanga elelo, mama matanga elelo, mama matanga elelo. Moto, 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 moto mama matanga elelo, mama matanga elelo, mama matanga elelo. Moto, 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 moto pela. Mama matanga elelo, mama matanga elelo, mama matanga elelo. Moto, 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 moto pela. Mama elelo, mama matanga elelo, mama matanga elelo. Moto, 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 moto. Biso nga naloba ngo ata naza na limete naoluka naya mokolo yango nakoya naosalaka boye nakangi ata misu nga moko parceke nanu ndenge aza naza koko na ngai nga moko nalobai nakoya ntango ka ndeko camarade Julien ayebisi nga mama matanga benga bi kuna na basimbaki Mama Nzanga moto oyeba koyemba te to nzambe asalaki mokili apesaki bato nyonso makambo menga koyemba apiengaka maloba nakobanda oloba lelo ti ntongo etani me na koyemba oleki nga moto wana bino boosenga epela ezikisa bana bobosana te oza mapinduzi eza centre eza parmi babureau de vote so botikaki kotumbama ebela babureau eza a 6 oyeba vo boni tokobimisa yango esika te MCI viva nyonso bata MCI nga be naza masolo na base basi ontejaa bata MCI wa mystique MCI viva MCI MCI viva! Viva! MCI viva! Viva! MCI! Unité, solidarité,
makasi. En tout cas, Maman Nora, merci beaucoup à Maman Nora. Un petit musique à limiter, à bien koyawa. Pour l'accès MC, ils ont la base à makasi. Il y a des femmes fortes. Les femmes qui savent allumer. Parce que tu n'as pas bain. Lelo est le 30 août 2023. Babi, il faut na banda la solo nango. Kasi nga boy binga déjà, boy binga te. La banzi mutaza pembe nanga sen bola mutenga beta li solo bien. Mais na obeta. Na me obeta ngwa. Mais la minute muke. Na bana na ndaku na biso babengi nga balobi maman ba na posano na MC. Nga la vérité. La vérité, hein? Pour nous avoir un bon côté du pouvoir, il faut dire la vérité. Vérité de ça que tout tombe. Babi na maman bazana posana na MC MC suni na mwana o MC. Bona que non na MC. Na comme na MC na kutani na monsieur que j'admire beaucoup, directeur de l'école du parti. Mais c'est Sipamba Martin, le professeur du parti. Babi en tant que Sabiso, MC on se retard, comme ils sont casse. Maintenant, on a un mouvement des Congolais unis. Maintenant, on a côté qui n'a pas de bureau, on a mais qu'on vanda, puis qu'on se prenne MC, on a mon photo. Et là, on a tiré qui n'a pas de photo. Avec ces messieurs au milieu, Jean-Paul Sivou, il a Ilunga, Maboko Pembe, Mukishi Muntu, le terrible. Nathalie photo, Nathalie Aza accompagné na Mbuta Sankara na Mbuta Lumumba ngabi na zui penzo dirait esika. On a outé que esika moko pe esika on a outé que Isaki pe esika. Maintenant on a Nathalie ka bato imba nga y aura biso ba révolutionnaire toza parce que nga za révolutionnaire de sang. Yango. Nga za mansanga mala kimpa vita. Le nom que je porte Kimpa vita c'est stratégie de guerre. Masano ya bitumba lolenge wana so lingi bitumba na piso stratégie olingo sa lelo boyenga na piso stratégie là c'est moi de loko atira ki ngeza na moni mbuta lumuma na moni mbuta sarangabi là je suis vraiment chez moi. Professeur Sipamba azui atangisi c'est caméra na batami c'est caméra na batami ngabi na la koti mobimba teke ba kuna ba okanga ngai. Entre parenthèses. Voilà, tu as une parenthèse. Ce caméra, caméra. Totangi. Photo de l'envoi à papier, totangi après, vous a formé, après, vous avez papier. Mais, la fin de compte, na saki nini, na kendeka na parti, na tangi, na papier, na fait un brevet, il y a école du parti. Mais na kati ya MCU bayebi na balobi na biso unité solidarité développement na drapeau na biso babi nous prenons nous mettons l'homme au centre dans la kati ya vision ya Jean-Paul Sivou la Ilunga na monaki du vrai ezaki na kati ya vision oh sikonde eza bongo balobi o wana uto yaka sika pas même 2 mois. Oh non, Ligue de femmes, il faut comme on a parti, il y a une ordonnance, où est créé une Ligue de femmes, il faut Ligue de femmes et Botama la partie. Nabi bon, ma candidate Baza Babi, il faut que tu ailles à Nabi. Dans ma solo ngali na yango, ma solo bien. Na ina partie, baby na bon ngati. Une histoire vraie que je vous raconte. Baby na bon ngati la MCI, baby que bon MCI, ba avant Baza, tel que notre président fédéral de Mongafula, camarade Graf, il est là présent. Ah bon ça, élection, élection sur moi et Simbité. Ah bah non, pour qu'il y ait une élection, il faut ça, nini, on fait une base, il faut lobby. Ah, élection le 28 août 2022.
Le vendredi, le 27, je revenais d'une fête. Donné la Afrique, le 28, élection Zélanga. Babi Foya na ba base. Comme la base. La même base, le 28 février, na bureau MCI, au Zaki na Sosa. To komi kuna, ça va Congo, ba candidature, il y avait 2 candidates. Là, on a su image, bon, mon média a sa peine image. 2 candidates. Non, il faut préparer un mot de 5 minutes pour faire loba devant les gens, couper sa. Bon, couper sa planning nabino, se réduire aux accords, aux commis coordonnatrices, qu'est-ce que tu vas faire et qu'on sort d'info, bosser à la bisson en 5 minutes. La candidate numéro 1, maintenant, on va dire au Benga. Babengi l'autre candidat a commis numéro 1 dans la deuxième position. Moi je me suis dit, mais je numéro 1. Mais ce qu'on est comme si dans la deuxième position, bon, allez. La candidate à l'équipe, membre du MCU, une ancienne, a lobby discours naïe, a celi discours naïe, a lobby après Koloba. Et puis, Babenginga, naïe. Na jima loba na tout va dans un moment premier il faut na ko mama loba na papier comment ba koma na mesa na ngoti oh préparer maramo no ke lobo ba luka ba texte ba français et maté kita conjugaison na boy na chale na pesa là na chadi o de la pigeon ni nani oyo ngabi e ya kaka ba temse le ba revivre na jima loba ba témoin baza je parlais et enfin je parlais. Nasalaki 3 minutes 50 secondes. Azongi, c'est 5 minutes. 5 minutes, ça a de trop. Azongi, élection, votez. Oh! Votez s'il a raté. Ah, babandi. 1, 2, 3, 4. Descends, 250, 270, 280, 285. La gagnante, elle est là. Pour vous dire que il y a solo. MC Zandara Batunios. Il y a solo. Nazalaki mutasika na 2 mois. Mais na gagné qui mutazaki ancienne il y a ba année na MC. Et pour na les gars qui est makasi. Mais pour ça il fallait gagner na côté sikawana. Et banaditina. Pourquoi na côté sikawana? Le 28 août, en scène Bolasé qui pour Yebi. Fallait na côté sikawana. Avec un bon discours. Là pour Messananga. Hein, pour Messananga, j'aime trop parler. Mais vous voyez que national a expliqué biso. Na ba jimo na biso. Ah, c'est comme ça. Pour moi, on dit matin les chinois na parlement na bango de bavandi bongo banda bongo sa Chine na bango ba le bien français. En tout cas, n'indimité. Na yo kapete. Par le bon cas na mandarin. Yo voisin, tcha écouteur et interprétation. Yo kaka mandarin. Ngapé to comme na système na boko tcha écouteur bu so boli bongo na français. Ba ko traduire lingala na français. Bongo te bongo te. C'est comme ça que le 30 août, après ça qu'il y a Ngwende, après ça qu'il y a Bendele, il y a côté la Ligue de femmes, il y a le mouvement des Congolais unis, AMCI, pour être en Jean-Paul Civil, Ilunga, le terrible Moukishinto. Et voilà, Ligue et Bandi, Ndengezala Kaka, Touribinane. Moi, na botami avec des difficultés. Azo melanon ba mai, azo tete nanu, azo mega moi poto, moi na bandi kolia fufu, moi na komi kolia kwanga, moi na lelo, azo mega kwanga na la pété quoi ça na inane, mais on est là. Tozawana, toza ki bendele ya commande. Ligue na lelo ndenge parti est implanté sur le 24 provinces. La République démocratique du Congo, Ligue PESA implantée Bongo, dans la province Nyonso, Ligue de femmes Isali,
na kati ya territoire lelo tozoko atteindre un peu le nombre de territoires au AMC ezali ligue ezali na Kinshasa ligue ezali preuve eza que tosalaki ba installation tozwi commandement na mois d'août le 30 eza presque fin à mois tolekisi septembre on a commencé en octobre le 21 octobre premier samedi le troisième samedi ya mois d'octobre tokendaki koinstalle ligue ya Moamba tolongi na ligue ya Moamba le 28 octobre toinstalle ligue ya district ya Lukunga tolongo toye le 4 novembre tokei koinstalle ligue ya district ya Funa et puis le 11 novembre tokendaki bana chango tokendaki na bana chango lelo botuna bango po ani bayete lelo na memi premier anniversaire ya ligue na Monga Fula parce que je voulais parler avec ma base. Ah, c'est ça. Sinon, il y a une période nini otoza nango. Na beso na keko fêter anniversaire kana ba maman ligue ezala awate et kozala na siège na biso national eza na Kasavubu numéro 42 arrêt Khartoum. Mais na baki te quelques représentants ya ligue bakoya na bango awa mais plus na ngina yeba Monga Fula 1 awa base nanga eza ka Monga Fula 1 eza base na yeba base nanga eza ndenge nini na yeba bana mayo baza ndenge nini na yeba bana mitendi na bana mbenseke baza ndenge nini yanga bomoni lelo ba représentant wana baza awa. Si vous voulez une grande fête, posez la ligue comme ça 5 ans. Pour que nous devons voter, vous avez bon voter. Tant pour voter, 5 ans à ligue, tu as un Pullman hôtel. Bon, moi, voilà un peu la moquée histoire Yakozalana, la Katia Ligue. Donc, Nazaki Mutasika, mais élu. Dans les cas de l'élection, je suis nommé coordonnatrice de la Ligue de femmes. J'ai été élu. Je voté en 285 fois. L'autre là, qui je crois 170 et quelques voix. Donc, on a bêta qui est. C'est ce qui prouve que même l'élection, même la circonscription dans le nombre de fois ébélé. Mais pour nous, nombre de fois ébélé, on a fait des noir. Oh, biso batamayo, liki lelo liki boli bisana na moni bino, nazana premier rapporteur nanga, nazana représentation ya Lukunga awa, nazana représentation ya Changu, nazana Moamba. Donc bango nyonso bazawa. Donc ba représentant na bango basai nini? Ce ko lema do tem sa bango yemo yosi na vanda abo komana na vanda na Changu. Na teremi sipe a Moamba vanda abo komana vanda wapi? Na Moamba. Na teremi sipe a Lukunga vanda wapi? Na teremi sipe a Funa, caméra roule na biso vanda na Funa. Donc ligue est bien représentée. Ce que nous avons bango nyonso. Boya na réunion ligue bo mona ba mama nyonso ya ligue. Mais les longs la bino te yeko solo là. Tout un exercice moko. Biso na fisa ka muke, ezaka exercice. Toto mona misapi na biso. To pangu selo. Exercice facile hein. Bon to tcha misapi moko. Pangu sana le long. Difficile. Pangu sana le long na misapi moko. Pangu selo. Toche moko, pensez-le. Impossible. Mais il a dit que nous savons que ça a gagné. Voilà la raison de venir à mon commandelo à Manesika Oyo. Pour moi, nous avons sapi moko. Na sangana nous sali 5. Donc force na bino de sala que maman mansanga mbala kimpa a existé dans mon gafou. C'est bien vous avez pas existé. Ce qui base à Koto, il y a un 25, il y a un mitendi, il y a un maillot, ça n'a pas existé. Camarade Raf. Ce qui vous a dit, est-ce qu'il n'a pas existé? Donc on a baki na rosolana bino. Pour vous faire comprendre que ma ponami est bientôt. Tout ça la pré-campagne, mais tu es au Koutani,
to fêter une année à nini ya ligue mais na bino voilà bien ba maman ligue te ba papa pe na ligue bazalara te po za ligue femme mais boza ba base électorale na ngai non e ko solo na bino batu ba ko leka na 25 na ebi que j'ai laissé des promesses en tant que future candidate la députation provinciale la circonscription monga fula sur la place de nos forages na kosi bino leleti lobby bo bambanga mabanga na ise bango mettre ni mina na été bo bango sela nga mukanda na kangi bino mwene kote na zibino na ise bango na laki bino ngai bino bo pesa nga ba voix no sel de nos forages mais forage na bino ezala gratuité il faut ezala na so futa mai na 200 ou 300 forage na faut ezala 100 francs pour permettre à bino biloko na ezala matériel ce que kufi ba osana nini ba obongisa bana mbete ezaki bongo te donc il a dit que côté ba vous bima combien pour besoin forage mais na zoya kalate pour les loko na komi balé na olobate mais na zoya kalate pour les loko na mi balé salima bana lobaka te pona sepelisa bato mais na loba na sala bosé na mukale bo pesa mettre avocat hein avocat na mettre nini aza tam sa goya après dans quelques minutes bo pesa ye on sait la bino bana mayo pe na za promesse na bino bino bo continuer na osenga te to continuer na osala nini osamba sala te na lobi na bino lito aka na eloko moko loboko na biso eza na 5 doigts musapi moko jamais ko ekosokolela soki na ye pene na bino mpo na nga na mbongo akopia bino te eza nga na badepense akosalela bino te ya koloba ke non soki boye boye fo napesa na motu 10 000 napesa na motu 15 000 nanga na motu wana siki bobambaka mabanga chaque fois na ndoya pembeni na bino na kopusa pembeni na bino bobambaka mabanga me ngai na bino nalingi totonga boyokani tosolola malamu mpo lobi tokota na esika yango esika bazwaka badécision provinciale eza esika badécision nyonso ya ville ya kinshasa esala nini ezwamaka biso nyonso toyebi ville ya kinshasa na biso eza ndenge nini moto azoka ignorango aza te ndenge ya ville ya kinshasa ndenge ezali moto azoka ignorango aza te mais soki bopesi biso chance wana ya koma na ville ya kinshasa toke tolobela bino mpo bao baza kuna oyo bovotaki mpo na polo bien kelelo mpe bonamoi bato mosusu balati bilongi na nga bovotaki mpo na polo bovotaki mpo na bassin bovotaki mpo na 10 000 francs mpo na liputa ma soki baréclamation eza ke bayaka kutu te na babase esika bovandaka babimisaka bino kaka esika bango baza capable ya kokoma est ce que boza sur bato wana baza na souci na bino soki moto ayebi mpasi noto akende défendre ndeni soki moto ayebi difficulté ozotraverse to akende défendre ndeni yango alobaki ngai nakoya na bino ya prince te nakoya na bandako na bino esika bosala nini esika bova il faut nakoma na bamilio na bino nayeba bapasi nini oyo boza nango badifficulté nini bozotraverse mpo na ntango nakokoma molobeli na bino mpo eza nakokala mingi te ya bientôt dans 3 mois 2024 tosali tosiéger esilaka te sali nini c'est vrai topesaki bango chance il y a des gens oyo basali 2006 2011 2018 olingo mpe bango so chance na 2023 soki bopesi moto abongo susu chance na 2023 vous espérez un changement vous assure po soki na 3 mandat na ye abomisi te akobomisa na mandat oyo aya akosa bino kaka aya oloba mpe kaka mama kotenga ye mpe biso loka bamama tolingi kokota baniongo soki moto apesi 10 000 fois akoti yo niongo etikali na morale so olalika mwaka olota 10 000 fois 10 000 fois kasi te niongo sikoyo mokolo okoma kuna komotala matsanga mbala kimpa apiaki nga rien alobaki mingi 10 000 fois etelemi wana osiko niongo nofuta ndeni oyebisanga ofuta niongo ndeni ovote naye bon napekisi bino kolia ba 10 000 francs teloko balingo mpe ba 10 000 francs boliango na nko boliango naoki kuna babeza mbonga mboka boliango na nko mais botala bokopesa banani bavoi na bino toza bana monga fula so totali monga fula na biso
Mamba beaucoup, mais ça, mon gafou, on a évité ce cartographie à mon gafou, là, bien, très bien. Mon gafou, les gens à 24 quartiers. Ton a gagné la commune bataille singa cartographie. Babi mon gafou, les gens à 24 quartiers. De la tête côté, na zalanga habillé, mon gafou, là, bande na bota, ma quartier, m'suna na okamote. Si nous comme au revoir à Kinshasa, mon gafou, là. Mais il y a des sommes. Mais ce que bota na mon gafou, là. On va se la donner. Wana kwa mbele nzela na monga fula waka na nzela euti bypass na route matali boye apa wana esili bakangisi na kata monga fula na lina sa musanga mokote mon équipe de campagne ça posa battu des hommes forts et des femmes fortes o bako booster ba quartier na bino polo bi balobake grâce na bino grâce na ngati grâce na bino monga fula sa nini et du développement. Pour ces grâce nanga ba mona kanga, ngana olobela ngate nga ba bino. J'aimerais parler la combo na bino, mais la combo na nganga moko te. Ngana c'est égoïste te. Ngana c'est la kingate, ngana c'est la kipo. Et ça les individualité na logique. Ce qui olingi bolamu na fo linga bolamu voisin. Olinga bolamu mutaza pembeni na yo. Po bino mi balé bo tongelo ko mo bosa elango bo kasi. Yo bundaka yo moko bunda c'est égoïsme te bona kata lopango olambe moi pe ba voisin bozana ngwata lokwa bino mo comme ça système akindoki voisin ko pe otama fufuto la linzala na buto kufili kolanzala c'est un péché ou bien ce n'est pas un péché c'est un péché grave hein ah il y a moi les salaires à l'individualité c'est il faut c'est la collectif ce qu'on met on a lingi hein ezala ngamote ezala biso nyonso pouvoir on a que les gars qui n'ont pas ngai pour ngamos na kebo ngamo na centre so ata na mi voter c'est ça va voir na oleka ba fa bana ne exama ce qu'on est beau tindanga faut ce qu'on a luka bolamwa nini bolamwa na bino bolamwa monga fula ngana bino to ko sa nini monga fula sur développement ce qui va relobela pe ba commune ba lobela commune na monga fula tous ceux qui gombeza la référence na Kinshasa monga fula pe comme nini pas de choix vieux bandal séparé mais bandal séparé tant kala mingi te séparé mona elinga dinda na mbula c'est ce que tu m'appelles référence à Kinshasa c'est quoi d'ailleurs na monga fula habiter na monga fula bat bazala ka instruit na monga fula tona ba jeune ba kuruna te na monga fula tozana bato yo ba yebi ba mama ba sopaka mai ya fufute auti na ona lopanga sopina balabala na monga fula tozana bato balata ka fashion te taille basse te les jeunes baba falita bino baba star tozana monga fula na bato bazana mitu esalaka nini esala otosala ke monga fula na biso ezala na babase solide soki bamoni monga fula babi te en tout cas mama moko ayaki na monga fula achangé monga fula mais mpo na changement wana ngai na bino tokokutana de temps à autre lelo ezalaki na mona bino na lelo lobi tokokende na ngambo ya lutendele lobi kuna tokokende na ngambo ya kindele après tokoti siko na bakartier nyonso donc préparez-vous lelo bozwi chance wana mpo naza na bino koto oyo ya kotosolo so tolingi tobanda mosala na biso te tokoti na bongo tobandi yango pour prouver aux gens que tosalaka te pour la campagne, tout ça la raté pour l'élection, mais tout ça là parce que la population a na posa il y a vie, a na posa kozala bien. Bon moto. MC viva. Viva. Monga fula oye. Oye. Tout ça l'exercice. Pas mon selon. Vous savez encore. Pas mon selon. Impossibilité là yango il faut kokende nango bolakisa ke mama manzana mbala kimpa ye moko ausala eloko te mais grâce na bino nde ausala nini akosala eloko mpo ye nde aza candidat na biso na présidence soki ovote nazolinga batianga numéro 21 ekoza pe possible batianga mosika te 21 donc 21 so ya mingi 21 koya
Si on a voté 21, notre Fatih Béton n'oublie pas. C'est notre président. Nous sommes dans l'union sacrée. Nous avons un MCI, un mouvement des Congolais unis. Nous avons un regroupement, la Alliance pour les valeurs. Donc, nous avons na mukola ngona étiquette ya MCI. Tant que vous na photo maman Tsangambala qui peut battre MCI, ba ocha MCI. Ba ocha regroupement na ngwana politique. AV. Alliance pour les valeurs donc. Kanga kango elongyo ko bossa na ngote prêcher ya mwe pa bato. Sala que bato ba yeba waka na candidat mo yoka moya, yoka mosi, yoka moja, yoka moko. Na boy na lini moko. Waka na candidat. Waka na candidat. Waka na candidat. Waka na candidat. Monga fula ekende liboso. J'aimerais que tobeta ma solo en 2024. En 2024, ba ya ba ngote. Biso auto yena ato bani na bino to ko bete masanga 2024 na ki ma bino te mama fera lo baki mama bolo ba ka boy te na lo ba na ngaboye me ngana salaka wazanga ngata ochenge sa mo za difficile o mata ba ngomba ngana ibini mama o ba ki mama ngana ibini ba ki mama kuna mbetse ba matisa ba ngomba na mayo bakitisaki nga mabulu etikali esikani batalutende babi kuna yo kuna bamote koma dirka bamote koma ezala sute ndenge ezala ekala monga fula oye monga fula viva en tout cas très contente néanmoins les bino na nombre vous en tout cas vous êtes bien. Ça nous va vraiment bien. Donc, continuons aux Zala pour l'obéir à la jeune. C'est quand on dit, nous sommes 17 ans, 18 ans, 13 et demi, 12,7. Tout changer mon gafou. Toi, quand on est sur mon compte, toi, quand on est sur le beaucoup. Donc, ce monde, on est qui n'a pas la balle, ma ferro. Si on est qui n'a pas la balle, écoute, maman, à ce premier phobie, maman, 5 misapi. Tu peux ça, bon. Maman, nous voulons notre monga foula propre. Tobani campagne monga foula propre. Maintenant, il on est poussé à ma bogue. Nous regardons, maman. Nous savons qu'on est sur le long. Faut que quand la quartier comme ta salle, nous savons bon yo salade. Est-ce que vous avez la culture comme Babalaba? Vous en avez un? Barine du quartier, c'est la marque. Ma frère, cause du quartier, n'est pas la binoue. Ma frère, voilà. Comment on dit, du quartier, on se logne. Oui, parce que le là, le quartier, c'est faux banane. Parce que le quartier, pour le quartier, c'est ça. Nous voulons notre monde à foule propre. Bako sabino tenabi, bako sayote, nazolo bayangonga yango. Komiko sate, bako sayo, balo bate mama, apia kiyo nini. Alatisa kiyo, est-ce que ndenge bolata kabongo, on va l'être sabino. 5 ans, bakenda. On dit ça masikoyo, hein? Nicolas de batombo qui, hein? Au milieu moins koi. Après c'est 5 000, 3 000, beaucoup, ni ba musuba soki, bakena banda ku pota yake na ye. Mutabongo ça venait sur là là, ko pese sous ka voix. O pese ka s'ouvre. Un solo wana. Bilan la sika la pouvoir hein. Ba ebata karato sami. Ngate mna lobi bino bo lobi MCI viva. Viva. J'ai dit. MCI viva. Viva. MCI. Unité, solidarité, développement. Merci beaucoup, chers camarades. Je remercie
camarade Matanga, Kimpa Vita, coordinatrice nationale à Ligue des femmes. Je remercie Bino Maman Nyoso, Matadi Mayo, surtout à Céline Nabiso, Oyezo Minisika Oyo. Moko na base palpable. Oyo lobby, Otindikaki, Matanga Mbala, a qui ne représenter Bino dans l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. MCI Viva. Viva! La vision de son excellence mon habitude à Congolais. Ce qui lobby, majorité des alaki mibal dans l'Assemblée provinciale, au résultat négatif dans la ville de Kinshasa. Et moi, habitude à Congolais lobby, la vision de Bisso, il faut assemblée provinciale, assemblée nationale. Majorité est à la bassi to ba mama to beteli mama mapoko makasi yango tozala malamu bino baboko zwami awa bomema sango oyo na bandako na bapapa pe na bamama toza na mission moko ya soutenir ba maman na biso nyonso pour lobby ba représenter biso dans l'Assemblée provinciale, pourquoi pas dans l'Assemblée nationale. Pour biso ba tata to produire de l'autre côté. Ce qui lobby est comme à Boutou, to peut bientôt Boutou et siko to zana moi et Nikoloba. Ce qui nous a l'état molagana kolia, ce qui négativité ta mona positif, ce qui na mutazana tourna ye. Tout oyo to promouvoir ba maman to pesa pe ba maman chance total soki et ça les lieux biso ba tata to sala ki poto zana ki majorité ne ça les ba maman tant musu bo kesine kozala parce que tant to lingi mbongwana to lingi changement to me mape yango na ba makamunyoso changement la kisika ke longola oyo bongola ngona oyo donc logo ko ezaki sexe ya M, le logo comme sexe ya F. Yango moni mon habitina ba congolais créé qui Ligue des femmes. Donc moi na MCI Ligue des jeunes et athées. Mais au côté Ligue des femmes pour tozana posa ya ba maman lobby ba représenter biso na ba institution ya mboka. Chers camarades, oyebi mingi tokoloba soki lobby mama komi yende mutakozala député famille ne bakozala kumo ngana oganye nini se pose la question na biso nyoso mais na sepel d'intervention ya coordinatrice nationale a lobby sali ezalaka collectif ezalaka individualité. Le lorsqu'il dit là où est baby, nanga on a zaki député national, to député provincial, n'a pas de difficulté pour le canard qui t'a embêté ma colo. Et les coloba, bisonio so, tout ça n'a pas. MCI viva, viva. Le long à l'obamigité, na sepeli makasi na binonyoso, de mo disposa qui battant, ya oyamba biso pe ya koyoka mama kipa, pour le loiseau célébrer une année, sauf na bonne sanité et à Ligue des femmes. Bien qu'il y a sali yango seulement na matadi mayo ou izabongo moko ya baselile na ye et merci mille. Vers la fin il y a comme na biso toyelaki awa ango tozongisa lisusu maloba epai ya mama Matanga, c'est mot de la fin. Donc ça sous maman Matanga apesa biso mot de la fin pour toyeba ndenge toko clôturer journée na biso. Moto 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 tira Maman Matanga moto 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 tira
moto. Moto. Moto tia. Baza monga fula moto. Moto. Moto tia. Bana mayo moto. Moto. Moto tia. La première suppléante, candidate conseiller municipal na monga fula, camarade Ange Makonko. Ebi batuni ngai oyo peut-être baocha bamamba famille na bango yo tia yo te même si bango Ange c'est plus que membre à famille, c'est pas ça. Ma grande sœur elle est présente on a landa elle est là sur place à mon yo mais na j'étais licencié en sciences commerciales à IEC. Na j'étais si yaya on muta politique te yaya tika biso ta politique to sala makambo. Elle est là. Elle est là, elle peut se lever. Je la présente directement. Godelive Maïla Mbala. On a papa Mbala. Abiso okota ki politique. So yaka na M6 na lokonda bino tanga na koti inane yango boya mbele. Première suppléante Angélie Papou. Mais à kota ki tena Makonko. Viens ma chérie, on va faire la route ensemble. Nous sommes là. Vous connaissez? Moi ça Pemele, moi ça Moui. La grande famille Amsei. Une femme que j'admire aussi beaucoup. Naturelle comme ça. Et maman Tam, je vous appelle comment? Ma mère. Voilà. Ouais, c'est gars qui sont on a l'ingina zana bino peni. Tout ça qui exercice à Mouya Loboko. Tout ça Loboko, tout le monde Loboko. So, pangu c'est l'homme. Et pangu c'est bien, hein? Tout le monde m'a sabi moko. Pangu c'est l'homme. Si tu peux te commander bino Loboko. Table mo ezana. Popo sunga bien. Popo sunga biso bien. Devenez aussi membre du MCI comme moi. Boya ko sala politique na mukishi moto. Solo. Adhésion na biso. To ko bien no ba carte ngo gratuitement. Mais on considérant ngote ba kabela nga carte à partir na bango no sana woni. O sana woni so to kabelo. O sana woni. O ko ke boaka. Mais ce qu'on bimisi 10 francs na yo. Mona ke o soutenir nga na parti. Mona ke nga na yo to tikali ya makila. Ezala bongwa, devenez MCI comme moi. Ma grande sœur est déjà membre de MCI. Il y a Thomas. Avec Thibaut qui na groupe, il y a les amis, na s'adhérer, mais il y a Thomas. Il y a après une année à l'Egnaï. À Jean Fichikala, à côté on a un dossier, na grande sœur demande de travail à Bomba. Mais le là à qui on lukam. À Bimisa qui on le là s'adhérer qui déjà. Bien beau salam. Poto ko manabino elo moko. Poso ki mukolango. Je suis compris à Balou. Oye quand la carte à MCI, laissez passer. Bien qu'il n'a pas la batunions. Bien qu'il n'a pas la batunions. Mais bino MCI nanga. Bino mes sons. Bino mes côtes. Bino mes yeux. Bino le 5 doigts nanga. Nana bino tilibé. Protocole. Toliat. C'est le anniversaire. Mangeons. Tolia, Maramira lelo. Tout ça wa. Bon, nous savons pas ça derrière. Encore MCI lelo. Ba mouvement des Congolais. Je dis un grand merci, un très grand merci. Bana Mente. Ba tu ne pas moni bino mokiba. Bibo ba na miti on fallait ba yebe. Nous a rebellé. Le la bagi débat ya échantillon. Bana mayo na bagi basa nini ba ya échantillon. Bana mayimbi pe na bagi basa nini ba ya échantillon. Bana mazamba ba basa nini toyeka le poto sali to mona. Le président fédéral Raf to mona bino les vieux. Il est là avec son secrétaire. En tout cas merci. MCI na Monga Fula Masangambila
evandeli na maboko na bango soki moto masanga mbila keluka bango okuta bango kuna baza wana ye nde aza président fédéral toza na kati ya district ya lukunga eza na 7 communes merci beaucoup eza na représentant ya mama Mobutu oyo bato nyonso bayebi ilinga aza na commission ya communication du parti na ye nde alobi ye so tokosi na mama Mobutu eza ye camarade Jado donc camarade Jado lelo oyo ezali ele na bango te mais abi mama na otiko te na ye namona bino en tout cas je vous remercie les grands mobilisateurs en 27 tabomoma ete botelemaka tomona bino comment je promets je réalise mais il est les grands mobilisateurs esika baza na cellule na bango yango lelo tozo remettre ye téléphone un grand merci à mes jumeaux comment tu vas passer ça relengi hein makasi na ngai babilo basepelisi biso biso hymne national babi hymne national na national lango bana balobi tanto lo bato yemba yango debout congolais c'est hymne international bon bayebi yango lelo telema mwana Congo tosangani na pasi tosangani na bokasi mpona bonsomi bocomprendre yango nayembaka namekaka na nzambe apimelanga ndango atiengaka maloba leparle nde bapesanga nde makasi nango donc balakisi biso ke hymne na national nango il faut toyemba wana balangue na biso eza nini national un grand merci na bino bino nyonso boyaki batikeli bino mama ange oyebisa bango MCU viva! Viva! MCU viva! Viva! MCU! Unité, solidarité, développement! Kasefeli makasi komona biso kosanga na kati na oesika vraiment olimbisanga parce que tosangisaka tofundaka mais tosangisaka toza bana mboka tokoloba ngo nasepeli makasi komona bino awa. C'est que je voulais nous dire ceci. Tobo Sanate, l'élection élective des années, n'est-ce pas? Donc votez qui non? Donc soit qui m'appouta, donc soit qui va passer, donc soit qui va 5 000 francs, n'est-ce pas? Pas polo to soit ezawat. Pas polo to soit. La tout na biso, pas polo to soit qui est kenda wapi. Pas tout balati ça qui biso ba polo. Est-ce que numéro non? Est-ce que les gens sont tous est-ce que le numéro est les gars? Est-ce que tous sont bango? Voilà. Est-ce que est-ce que mon gafoula n'est-ce pas? Par contre, qui n'a fait fort que Luka va voir. Par contre, si biso na 5 000, 2 000 et que si bango va voir. Bakenda wapi? Je nous exhorte pas la NCU, ton fongola misu. Ton fongola misu parce que les 5 ans à venir, il y a mboka na biso et ça na maboko na biso. Ceux qui te lingui les 5 ans prochains, toi se retrouver, il est temps. Il est temps de pona malamu. Toyokani alors pour pona malamu, to pona n'importe qui t'es. Les longues n'a pas présenté Bino, la candidate valable ya Monga Fula. Un conseil gratuit. Votons pour les valeurs. Votons pour les valeurs. Votons pour l'avenir de notre pays. Les
maximum afin que notre candidate, notre ticket gagnant de Mongafula à l'État. Donc, elle est ma bénédiction. Je vous dis, c'est une valeur. C'est ça. Ce qui nous a posa, il y a causé dans mon lobby. Valable. Pour la commune à Bisso au niveau de l'Assemblée provinciale, elle est là. Moto la moto. À mon avis, d'ailleurs, je souhaiterais qu'à comme on ait un gouvernement provincial. Moi, c'est la moto. Pourquoi pas assemblée provinciale à Bisso? Pourquoi pas tomber médecine à Sénat? Parce qu'elle incarne des valeurs. On a toujours ma valeur. Parce que les antivaleurs, là, nous en avons marre. On est fatigué. Donc, qui va diriger Bisso pendant combien d'années? Quels ont été les résultats? Aujourd'hui, qui ne se plaint pas des gens que nous avons votés? Lélo. Nani azomitungisa te mpona bacandidat oyo totindaki na parlement lelo biso nyonso tokoma regrete non moto opesanga na pesa ye mva tozokenda ndako na ye me tala lelo mpona kokota kuna ayambaka telefone te soki okomi wana eza te basentine te bazozongisa o deja aza te lelo ayambaka te tovote utile tovote bana ndako tovote soso ya mboka. Quand je dis soso ya mboka, soso ya mboka na tamoli asuka nandaku soso ya mboka yeyo soso ya mboka yeyo tunanga peso ya tolobi député provincial na biso nani Mama Nzanga, Mbala, Kipa, Moto. Est-ce que tu peux mettre ma boca pour aller? Mama Nzanga, Moto. 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 Ngai pe wabino wa etelemi liboso nazali votre présumé candidate na municipal. Maman Ange Makonko. Maman Ange Makonko est candidate na bino na niveau municipal. Donc voter maman Matsanga, donc voter maman Ange et puis donc kuna to type na national na biso pour que LCU et kende liboso. Et puis la soutien na bino Mongafula et kokende liboso. Projet de société la tient la poche. La activité prochaine de la dévoiler ce qu'on est un projet de société na biso. Parce que sous les ensemble na femme forte au hasard pembe nangai Mongafula et kende liboso. Quand la poche elle change pour la commune na biso. Alors pour qu'il y ait les changements, nous avons besoin de valeurs. Nous irons très loin. C'est la zanga on s'allie dans Kendemba. Mais c'est aussi magnifique dans son détour qui musique. C'est là où on comme musique. Et puis ça la passe. Mais c'est au temps où l'ensemble à cette distance on va nous sentir à monter. Je sais, je vous invite tous. Tous Sagana, tous Simbana, vraiment la main dans la main. Tous exhorter les autres. Ils ont commencé à la politique et à proximité. Ils sont tous sur la base 100 francs, on a un peu sabinoté. Tous la base 100 francs, on a été. Tous la tina encore sabinoté. La diff, on a la position sur ma conscience à me douter. Toi, la position sur ma conscience à me douter. Ton ligne, ton voté utile. Ton voté vraiment utile pour l'avenir et un beau canabiso. Makanisa malamu ezali Mongafula faut échanger. Mongafula notre commune est urbano-rural. Vous avez dit pour année. C'est balobi urbano-rural. Vous avez dit sur l'acciné. Et la physique que Mongafula na biso eza commune oyo eza na partie oyo eza lokola
eza lokola mboka. Alors, la partie na biso eza lokola mboka wana. Est-ce que moi to valoriser yango eza te? Pona nite to sala pe bukanga monga fula na biso. Oui, pona nite to développer o ezali agriculture na mboka na biso. To pesa point na ba maman maraîchère pe na ba papa maraîchère. On va zo sala musala ya bilanga. Ceux qui t'ont simbani la main dans la main, on peut faire de grandes choses. Na révélé bino lo moko. Boye bidini. Kabonga fula moko oyo. Et koki kolier ça plus de la moitié de la population quinoise. Est-ce que boye bien go? Est-ce que boye bien go? On a fait kokolier ça plus de la moitié quinoise. Na biloko bilanga. Na biloko élevage. Tosi ba beaucoup mais c'est belé. Est-ce que ba tia kana makambo wana? Musala bangoli. Biro mituka mapangu, n'est-ce pas? Biso to lingita tozo vanda na kiti wana to kita na terrain. Déjà la minute tozo tambola, on a déjà une idée globale sur ce que notre commune. C'est ça. Et puis déjà mon gars, vous la difficulté nango ba problème nango et sur base de cela, des biso to recréer to sala mutsala afin que commune na biso et se retrouver. Je vous dis un grand merci pour la présence de Bino. En tout cas, je suis très contente. J'espère que les Ambala Soukate Torozo Peta Kokuta la dissous prochainement pour l'activité à Minene. Bientôt, Tozo Banda série à la descente. Et l'autre, Sangani Bissonionso. Dans les jours à venir, Toko quitte quartier par quartier. C'est sur base de ça que Toko Mega peut travailler plus. Merci beaucoup. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce monsieur s'appelle Malamansanga. Je ne sais pas. C'est vrai ça? Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Lui, c'est moi. Donc, voilà, on a Jodel. Bachamoki. Donc, Kominga. L'identité n'a pas partout. Ma grande soeur, Tala, un autre mbala. Maman Tchanga moto. Moto tia. Ma Ange moto. Moto tia. Donc clôturer la hymne nationale pour tout le monde à la biso Congo, n'est-ce pas? Oui maman. Ok. Tout les matchs quand tu commune à Souka, il a célébré la biso. Mako mibali. Telema mwana Congo, tosangani na pasi, tosangani na bokasi pona bosomi, tombola elongi, ekumba makala, pona yango tokamata lolenge, malamu na kimia batwangu ya. Sangani na lolendo kumisa bendele na yo ya tina ya bosomi Congo Epangwama Congo ya bakoko Congo Moka Congo Eninama Congo toko tondisa yango pe toko batela monene na yango mokolo mwatuku misato na sanza ya motoba mokolo mamoi ya kimia mokolo malokumu sala na nzengeneke mokolo malokumu pe andai ya boso mitoko tikela bakitani na biso ona libe